Mbote pe pourquoi il a mon abino nyonso obozali kolanda biso partout na Kinshasa pe Brazzaville. Pourquoi pas nabino obozali kolanda biso na mikili ya poto na nzela chaîne YouTube Canal K Télévision. Merci na confiance pe fidélité. Tolobaka tango nyonso émission na biso ezali bongo émission ya chronique du passé wapi tolobelaka tope tolakisaka bilili balanga nzembo nyonso tope bay o bayembela nzembo o bamarka époque na bango kobanda année 70 kino na 2005 pona nini te ko immortaliser bango. Merci à toi Tony Binda, merci à Soule Mboyo, merci à Maïka Mwaka, merci à Patrick Lusala Oazaki na biso lolo na prise de vie équipe costaud o ezaka na biso tango nyonso présent au rendez-vous. Na émission lelo tokolobela tope tokobeta lisolo na mwana mboka moko oyo penza amarka époque na ye na kombo ya Baudouin Betito ye azalaki mingi pembeni ya ba musicien na kopesaka bango ba conseil po ete basala banzembo moko penza oyo ezalaki éducatif. Baudouin Betito akenda sango parcours na ye na kati ya monde musical bayembaki ye mingi na ba orchestre ebele na ba orchestre lokola Zeiko Langalanga bayembaki ye na Victoria Eleison bayembaki ye na Wenge Kumbela ya Aimé Bwanga bayembaki ye pa ya Redi Amisi bayembaki ye na Viva la Musique à travers notre émission na ko faire découvrir bino qui est Baudouin Betito. Kasi mboete tokota na kati maso na biso toko souffler moi moke na musique toko ya Zeiko Langalanga nzembo wana bayembelaki ye na ba année 86 titre nzembo wana ezalaki Betito kasi yango ezalaki composé epai ya Mary Jo et puis interprété epai ya Josa Nyokalongo. Merci Balandia Canal K Télévision au bazali kwanda biso kuna na mikili ya poto wana moni Mermas Mbumba na moni Nicole Batafe Monica baende na kati ya lisalisi 94 na moni Alemanda na kati ya lisalisi rien que la famille na banda na moni Nicole Kikeki Francine Katambai Blaise Amouli ba landi monene ya émission le vangatamba karande na ebisaki bino lelo tozana invité na biso na ye tokomekana ko beta moi lisolo ya parcours na ye na kati ya monde musical. Mbote ndeko Baudouin. Mbote mama Irène Boulembi, grande journaliste na kati ya Canal K TV. Canal K Télévision. Télévision, oui. Sengo, beaucoup d'anayo, photomeka ko beta moi lisolo moke ya. Motuna liboso ezali boye nzembo ya liboso bayembelaki yo je crois ezaki na kati ya Zeiko Langalanga. Nzembo wana esalaki impact nini na kati ya vie professionnelle na yo pe na vie familiale? Oui, effectivement. Oui, bi dédicace ezelo komoko efungolaka ba porte comme pe et kangaka ba porte. Mais na époque na biso ba dédicace ezalaki lokwa na mikolo ya lelo yote oyo ba jeune musicien ba koma ko sala biso na époque na biso tango ba dédication boye ezalaki surtout selon personnalité ya mutu et puis évidemment ce na cadre ya ba misala efungolaki moi ba porte belé na cadre ya ba misala. Et puis, bon, il faut qu'on ait une relation ébélée, na kombote, comprendre, mais c'est vrai que ça a un impact dans la vie. Kesser ayemba yo Zaiko yemba yo Wenge Kumbela yemba yo na banzembo wana nyonso nzemu nini penza oyo ekota yo o peneza ko reflecter Baudouin Betito. En tout cas, la banzembo nyonso tout banzembo vraiment ezalaki vraiment titre moko ya entier ya mobimba ezalaki ya Zeiko Langalanga yango nde mutu oyo ekota ngai oyo défunt Mary Jo asalelaki ngai vraiment je suis très reconnaissant de ce monsieur père son âme asalaki nganzembo moko oyo ezalaki ndenge balobaka ba chanson moko éducative, c'est-à-dire ezalaki kolobela ndenge couple ezalaka
beaucoup swana bobebani na ba discussion mi ba mususu ba mi makanguti na divorce bani tout ça yango no moni te daki alako pesa neti toli ke kaka poto to lobani maloba yango nde o décider to boya na ozotala ba mpata te bana o to botite pona kaka maloba o na bimisaki yango na mwasi abandai koloba ke vraiment na sengi to banda pona to bokola bana na biso. Donc c'est la chanson qui m'a beaucoup plus marqué. Les autres daki mingi il y a Viva la musique et daki va dédicace, il y a mon ami Kester perd son âme aussi et daki PKK dédicace, il y a Aimé Bwanga na Kumbela et na Wenge Kumbela et daki pe titre Mobimba. Dans le monde musical, c'était des amis. Artistes, on a surtout Natangi, Badaraki, Baninga, comme Merijo, Kester Menea, Papa Badaraki, Kulutu Nabiso, Ami Nanga Mususu, Juna Janana, et puis Balengi Lenga. Dindo Yogo, c'était aussi des amis au Badalaki. On était très proches. Donc, le monde musical, na côté qui était na ndenge ya ko lukato succès toni no, de temps tout d'abord grandi, tout d'abord kola ensemble. Par exemple, Dindo Yogo, Claude Lenga, tout allait tout qui pratiquement côté moko puis c'est moi na Yolo, on a Dallas. Donc voilà, c'était des amis. Bon, donc bon, à l'époque nabiso les rosa kokola na éducation moko ya bien, oza courtois na baninga, ozali gentil na baninga, oza kapé propre et puis kitoko, mobali kitoko, donc on était tous des amis, donc ça n'a rien à voir na koluka succès to kolukani non, c'était des amis. Non, tout n'est que mon pour répondre. Est-ce que vous avez un bon terme maintenant Kondo Merijo parce qu'il y a un bel qui Oui, mais il y a Merijo qui vraiment en très bon terme. C'était un ami, il y a la Rwanda Kauka, Bishura Yolo. Tout qu'on s'est croisé quand on a un concert, on a banini, mais à Salanga surprise, moi j'étais déjà en Europe. Bango na Kishasa izaki na précisément na 87 ayiko bimisa nzembo wana na Paris bayo yebsangai ke non basali lo nzembo na Zaiko ngabi abo nzembo na Zaiko ouais na ezali Yogo oh non parce que Yogo comme on a grandi ensemble oh non ezali ya Merijo ya Merijo ben c'est bien, c'est gentil. Alors na concert où il a qui baye ko zonga sous poto parce à l'époque bazaro ya souvent baye zonga poto na ke komo na ye na concert na ke komo na ye na tuninga ya Merijo na yoki nzembo salinga en tout cas vraiment na CP na nzembo na mais l'idée est venue d'où abi non na CP la kana yo na mona ka yo garçon moko gentil sympa donc on a préféré qu'il na salle nzembo na linga na salle surprise parce que on a yepsaki yo peut-être on linga on matin na linga na salle surprise et puis et ceux qui wana te na kobimisa on a ba version belé yango na la preuve que bima ceux qui 3 versions donc vraiment tout ça qui en bon terme maintenant et avec Muninga to kola qui ensemble et puis voilà quoi. Donc il m'a fait cette surprise là donc j'en suis très reconnaissant. Ndenge à Kenda Boye vraiment paix à son âme. C'est un gars qui m'a beaucoup marqué. Merci. Bonne petite le to yebi soki mutu o ba yembeli nzembo ni sali succès et nirisi kisasa pamba te nzembo no apene ni saki kisasa et binisaki penza bana mboka siki ba o bazaka pena ba fanatique Zaiko et puis ça qui est sengo o koma ki excès de zèle. Non, pas du tout. Non. Non, c'était la jeunesse. La jeunesse, c'est vrai que Nzembo Bimi, Ndenge, dédicace ka ezalaka, comme un peu plus visible, parce que au départ, qui Moutangola, ni tout ça, mais tant que bon, j'étais jeune,
zalaka na baninga. Mais puis ça excès des ailes qui n'a comme l'olendo Tony tout ça non j'avais pas besoin de ça parce que na colline éducation moko ya libanda penate na mela masangate na fumaka pete donc qui pesa ngai manding to binga na biso ba congolais mapeka non pour na daki déjà betito alors donc et comme ça ingamte na koma lolendo Tony non pas du tout basi pe baninga komona boete bazaki pe kuyaka ya kasino te kulanda ka osima sima. Oui effectivement zala na oka bongo basi balanda toujours mobile azali bien azali présentable azala ba moyen na ye banini mais malheureusement mingi bakadisi na bango suka na nzela parce que naza marié naza na mwasi na ngai ça fait 44 ans yango tozali ensemble et puis bana ebele mikolo na bakoko ebele na uti kozwa 26e koko na ngai il y a une semaine donc c'était pas nazaki na kati ya makambo wana te. C'est vrai que na boité comme tout jeune ozobima vous allez accompagner nini mais tant nzembo bimaki na ki déjà marié donc balingai baki na makanisi mususu makanisi na bango suka ina ngona nzela parce que na kokai ko décevoir madame na ngai te. Ben betito balobaka ba musicien baza ba ingrat. Est-ce que yo viva ingratitude wana et pas ba musicien? En tout cas franchement dire ngai vraiment personnellement na vivre en côté parce que dans outil koloba awa batu nyonso to na tangi o baki baninga na nga ba musicien malheureusement mingi bakenda batika biso donc moyen ba témoigner date c'était vraiment des amis, c'était la famille yaki baninga o OK to partager lipa to partager mwelo ko komela nini meke babanda koya neti ko ndenge ba komo lo bangate matolo ou bien ngapena kini matolo ou bien bayaka kosenga ba bilamba ou bien ngapena senga non c'était vraiment la famille les amis omoni na musique ya kalako batu mingi o bayemba kala bazalaki teke ba mécène moko boyeni non c'était l'amitié au fanda kana musicien moko boye boza baninga asepeli asala nzembo asalelo nzembo et puis ba biloko ya banzembo pe mama ezalaka il faut zapper na étoile nango po bakosa lope nzembo pe oyoka nzembo yebanite yo pe muto yebanite omoni donc biso tango ba ngai surtout ngata basaleli nzembo déjà na kati ya Paris nazaki déjà tout le monde me connaissait na mutu to yebi betito na Paris bon nzembo yeko bima yeko sala un plus mais ezalaki ba musicien bazalaka wana pona ko flatter toni non ngai personnellement na viva yango te kester aki moninga na ngai totikala jamais makambo kosenga na bambongo banini juna jana na la vivanti lelo beaucoup na ebutu na ye ça c'est un ami depuis jeune âge balanga star ezo banda miso na biso ti ndenge to komi lelo ba mikolo biso nyoso ba responsable donc moi je n'ai jamais connu ça na viva eloko anate to bandi ete bolandi tonton Ben Betito apesi oyaye makanisi kasi yambo ete tokende na motuna ya suka toko souffler moi moke na musique toko ya viva la musique Karokoko Korongo ezaki chantier epai ya Kondo papa wimba kasi na nzembo wana moi dédicace ezalaki ya Ben Betito. Merci. Kanaki Télévision depuis Brazzaville. Là, je vois Solange Mantala. Je vois Colonel Guy Ofunda. Tous les sous sont invités dans le tonton Ben Betito. Est-ce que vous allez à un milieu à Zaïko? Pamba te nzembo na oti lelo eyemba manakata Zaïko. So kena concert à Zaïko yo kanzembo wana ezobeta makaka. Est-ce que vous aurez ta moi likanisi na beta moi tour na musique à Zaïko? Ouais. Ah oui, mais musique lelo kaka pona ba makambo ya crise sanitaire ya Covid. Mais nazao kene na ma campagne et soki na ye neti lokwa na ye Kinshasa boye
soki ntango baobeta na ma campagne kuna epai ya lando naza kokende toujours baconcert et puis ngai so nakomi na concert ya Zaiko nafutaka te parce que tokóma neti bamembre omoni donc nalandaka makambo ya Zaiko ti lelo. Dieu merci que président Josara aza kokamba toujours parce que wana ezali patrimoine ya musique congolaise. Donc Zaiko ekokufaka jamais parce que biso toye kokuta yango tokoli totikeli baleki yango baleki pe bakotikela. Donc c'est wana patrimoine parce que na époque ya kalale ezalika na 4 orchestres Zaiko Langalanga Tuzaina Stukasi ya Lita Bembo et puis Viva la musique yiko salama et puis yiko bota bano nyo surtout ba komi ko yemba lelo ba yemba pe kitoko ba bana na biso ba za ko yemba lelo ba zo yemba kitoko mais ba orchestre lokola ba Viva la musique Zaiko Langalanga et puis quartier latin ya Koffi Olomide wana dali ba patrimoine ya mboko yo parce que yango ekotikalaka libela na libela parce que yango nde kolobela musique ya Congo o lelo ba jeune ya lelo ba komi ko beta pe musique na bango ya malamu ba otombola pe ba drapeau ya mboka lokola mwana na biso toleki na biso Fally Ipupa ba Feregola ba Héritier Watanabe. Ça c'est des jeunes oyo vraiment baza kosala fierté ya musique na biso parce que baye okuta bakulutu na bango déjà basi basalaki basolaki nzela ale bango baye siko continuer yango. Donc vraiment musique wana oyo donc Zaiko Langalanga eza ya makila eza nini. Donc de toute façon so boke ba concert à Zaiko boyoka babeta kaka ba vieille gloire ba vieille chanson parce que c'est yango nde rappelaka biso bo jeunesse na biso. Et puis bana la biso pe ba ya okuta yango de toute façon nzembo Zaiko na ba fête truc beti na bana ya 10 ans babinaka. Donc et pourtant l'orchestre est daté siko soki ba mbula boni. Donc mututo ayebi mbula Zaiko tokomi kokema le malembe poto kabwana yo ilo basuki eza nini na ba onusu bazolanda biso mingi penza ba o bazolanda biso na nzela ya chaîne YouTube Canal Télévision. Bon, Liloba Souka, je remercier d'abord Bino, l'équipe. Oyo, Boda Kosalanga interview, Oyo, na remercier Bino, na remercier chaîne Canal Kin, na remercier, na vous remercier, na éviter ceux qui n'ont pas dédicacé, Baninga Nangai, na Pesimbote na Muninga Nangai, Boda Bodak, Azalia Ape na Biso na Kishasa, na Pesimbote na petit na ngai José Sitting azali ape na Kishasa na pesi mbote na petit na musu de Shai azali ape na Kishasa na pesi mbote na Juna Janana papa na Maître Gims mon ami na pesi mbote na famille na ngai na poto bana na ngai bakoko na ngai ma mère aussi qui est en Europe avec moi na pesi epe mbote na pesi mbote na neve na ngai honorable Roger Mbalaka na pesi mbote na tous les amis o ba mususu bakomo na muninga na ngai ngane to salaka moi bani ba blague mingi BG Bilao ya nazina Bilao na pesi mbote na muninga na ngai Gabe ya Tembo na pesi mbote na muninga na ngai Marosiele na pesi mbote na petit na ngai mol mwana ya Dallas. Donc voilà. tobanzi ete tokomi na suka ya maso na biso. Merci na équipe technique oyo ekambaki biso oyo esaliki ebomona biso na bandako na bino dans de très bonnes conditions. Ba remerciement na nga lisusu na Johnny Kobobongo kuna na mikili ya poto. Numéro na biso ezali wana affiché au bas de votre petit écran. Bino boza ba suggestion ya kopesa biso yo ozana besoin ya ko participer na émission yo oyo kenda sango yo obayembela nzembo beta porte tukufungela yo. Merci lisusu na invité na biso Baudouin Betito oyo andimi ko répondre biso. C'est moi qui vous remercie. Nombreuses occupations na ye tokuta lisusu mbala sima na numéro mosusu asika. Bye.